Kinshasa, monde entier, ba internet nyonso sangwesa kaka moko ya chaîne Nabino Ereka Info TV. Bon s'abonner massivement aux en Belgique, aux alliés bongo en France, aux alliés États-Unis d'Amérique, partout le monde entier, les solos Zagaka, il y a Ereka Info TV. Tala chaîne Oyo et Zanga Salité. Au ligne besoin ba information ya sûr, n'engue tolo ba information ya première main. Okozoyango na Ereka Info TV. Ozali na besoin Olanda ba émission po ezanga likwanza. Okolanda yango na Ereka Info TV. Divertissement ya makasi. Awa information en temps réel. Yango tolobi bo s'abonner massivement. Yebisa yaya na yo, yebisa ndeko na yo, biso nyonso to kangami lokola mutu moko. To s'abonner, yo s'abonner, ngana s'abonner, kaka na Ereka Info TV. Awa la qualité. Ereka Info TV. Olanda Ereka Info. Comme ngapi mama sanju na landango, pe ngapi na lekaka pona communiquer bino ba message ete nguya na Nzambe e ba kobila bino bisika. Appelez-moi l'homme de Capernaum, merveille El Budget Moutamikolo Shindabare. Barobito s'abonner massivement. Si tu as salité à la raté, Bouzobe à la raté, Basala Marambouya bien par rapport à Gilelo. Ereka TV, Ereka Télévision, Balobi. Moi-même, je suis votre fan. Je vous suis. Vous savez, bien quoi. Bah s'abonner, bakota. Et vous savez, bien. Yango quoi. Bah s'abonner kaka. Appelez-moi l'homme de Capernaum. Mbote Nabino, Mbote Balandi, magazine Nabino, vraiment solo, Bomesana Kolanda, toujours na chaîne Nabino, aussi Bomesana Nango, Ereka Info TV. En tout cas, les lots, yel susu na pembeni Nabino, to contre la banda Nabino, pour na kobete le susu masolo, ya Mboka Congo, RDC. RDC, Yango Mikolonioso, Tangoza Kolanda, toujours, Tangoza ko s'abonner, toujours na chaîne Nabino, Ereka Info TV, beaucoup ta masolo, Oyo ba Imboka, Oyo ba Congolais ba lingaka. Lelo toyambi nani toyambi mwana mboka Kingo Bukele ye azali bongo moko ya ba résistant oyo bato nyoso ba mesana kolanda bongo bato ba bundaka na nzela ya maloba mazela ya ba initiative ebele pona kotelemela neto baka toujours que ba jeune na Congo ici ba longola ba fongola misu ba jeune lelo ba fongola misu pona ko yeba ko landela à la loupe ndenge nini mboka ezali ko kinde mwana mboka Kingo Bukele toko klubana nini toko swane période oyo tozali nango ya état d'urgence toko lobana ye to swana ye masolo ya confinement oyo ezali na commune ya Gombe pe lisusu toko solola lisusu muke na makambo oyo etali mwana mboka Vital Kamerhe yango nezali ba sujet d'actualité oyo biso tokoyeba kosola elongo na mwana mboka Kingo Bukele mbote Kingo pesa ko yenge ingeta na bakolo Kongo nyonso na zasir ke bayo babeti li bakuna émission oyo oluka boka dolango po ezali lisolo ya bakolo Kongo biso bakolo Kongo toko solo na bakolo Kongo interpénétration wana ya ba makanisi toko pénétrer bino na nini bino pe boko tindela biso ba ondo na bino po bakoko be moko mboka be moko bolingo be moko bolingo akuku bolingo ya Congo. Je crois que soza congolais ti masolo obiso to beta awa Italie na moyoke donc egobet soli baku au moins ko bato bazo l'exatant mais biso ba congolais biso ba jeune congolais neto yebi makambo oyo tozali kosolola awa tokende liboso depuis le 18 je crois le 18 avril et boyeba que le chef de l'état ayebaki bongo ko lancer autobengi état d'urgence sanitaire na katina yango tomoni confinement et kokota ndenge monde entier mo meza confiné presque ba pays ebele o déjà tozotala na bilili kasi tokende na état d'urgence koloba et état d'urgence sanitaire to moni mokonzi mboka ayeba ko lancer yango le 18 pe alobaki sur le 22 alors tango lobi yango na simezaki contester tonto yeba est-ce que mwana mboka King Bukele tango zo mona état d'urgence o tozana yango est-ce que ezako kende malamu to pezo kende lokwa mutu mona mutazali ko boiter na Congo eloko moko te kendaka malamu na o etali bakonzi o etali ke responsabilité ya bakonzi e boataka pete etambola na mabolongo bokomona ete état d'urgence application to ba mesure d'application modalité d'application dans article 85 de la constitution le modalité d'application est déterminée dans la loi
biso loi yango akotambola na makolo akotambola na mabolongo plutôt nini esalami banda état d'urgence epesami nini esalami kaka kofanda na bandako kande toyebi nini kolala bapongi classe bana eloko eza te na motu misala ekufi bachômeur mpo après oyo bamama tokomona bakapitali bato ebele balie bakapitali na bango l'état akaboli nini nalandaki bandeko ya banke oyo afulande kopesa 50 000 cash ne bapesi suna 100 millions de francs congolais mpona makambo ya mesure neni mbongo nyonso ezokende wapi joueur moko apesaki mbongo toloka joueur apesi mbongo eke wapi qui peut musicien mwana mboka fali pupa pe fali pupa pesaki baloso na ye ya corona baloso fali pupa corona soki na conteneur nini wana ya fondation na ye déjà conteneur moko te kasi sukaki na quartier moko mpo kolesa congolais moko na bacongolais essentiel apesi apesi toki apesi loso oyo kobelisa bato beri mais tosengi na gouvernement alakisa de quoi il est responsable 50 000 cash ne wana babombi wana bacartons après ntango komona makambo esili babimisi bakomi kobwaka mpo bao bazalaka makasi na kobomba moto ya liboso alinga akotisa liboko na libenga tie lingi eza président de la république par na ngai yango na président de la république na président sénat na présidente ya nini ya assemblée nationale na bode mpo ya assemblée provinciale na pepe ilunga moto acontribue aza te Congo Brazzaville ba sacrifier ba salaire na bango pour ba biso anana ko sacrifier pour mona ke balinga ka peuple te coalition na bango ba kezaki pour intérêt peuple quelle est la table ba mesure de intelligence na kanisi ko kuta na ndeko Félix na ndeko Kabila to ba kuta na ngeza ke toyokani na ndeko Kabila lobi moitié ya bomengo na ye apesi congolais parce que rencontre ya ndeko Félix na ndeko Kabila eza constitutionnel esika nini totambwisa mboka na mibeko balobi ndeko Kabila ake kokuta na ndeko Félix mpona bamesure oyo ya nini état d'urgence or ndeko Félix faut kutana na président ya Sénat na président ya Assemblée nationale na premier ministre te akutani na bango na sima yo kokuta lisu na ndeko Kabila nga na otunga rencontre spectaculaire wana et ça le quoi spectacle moko ne faites pas ça chez vous mais expertise yoka kokutana na bango ça ça binemité ba même ki biso na chemin alternance to mona ki ndenge nini oyo ya passation de pouvoir et salami et loko oyo na mboka na biso depuis batata babotama bakoma mikolo misusu pe bakufi ba mona ya ngote ya mona baza binemité mais le premier ça que to soma na likasolo état d'urgence oyo to ko lo baka makambo état d'urgence so ki ba biso bakutani pour un problème à vital ta mère ton autre baba kutani na bango pas problème à vital ta mère est allée congolais na minute on m'a matali état d'urgence pour application modalité application sera déterminée par la loi donc ça veut dire contre l'union au président à Kosala il faut ça na mibeko pour tango ba kokutana na sima et apporter kokutana bango ça problème et apporter nini pas ya ba congolais bon baza deux corps deux textes ya coalition on va faire coalition ça pour na peuple pour l'intérêt ya peuple qui souffre aujourd'hui c'est le peuple mais mesure ba ko zoba nani ba ko nyoba ba ba ko sanga bilo ko ce peuple donc kutani na bango lokwa bato mitumi balé ya coalition FCC cache et c'est que le peuple a sepela na sima bokutani wa na sima bokutani na peuple a sepela na na uti ko landa na télévision na moni le président honoraire Mwana Mboka Joseph Kabila Kabange namoni président honoraire Joseph Kabila Kabange voilà namoni a outi ko pesa don na nini na mona siège a peu perdre tala ba loso ebele ba pesi pona batu balia na période où état d'urgence pourquoi ba pesa ngoka na parti politique parce que na Afrique makamzi tambo na parti politique pourquoi en Afrique mais or congolais a parti politique te awa ata directeur école face à la parti politique. Parti politique est féodé makamnioso. Encourager ma bête. Médecin directeur il y a hôpital général.
face à la musala faut qu'il y ait un parti politique. Parce que toi encourager ma bête. Oui. Congolais aza moto oyo aza na parti politique kaka te. Congolais aza na o azotambola libanda. Totika bakokaba moko spectaculaire. Donc trop spectacle pour on a kaba. To yena parti na biso parti bo pe ko ça la parti c'est travailler moral ya ba congolais mona pour on a bénéficier na droit na nga esengeli na kota na parti politique. Totanga ki article 68 la constitution et le congolais nyonso esengeli a bénéficier na bomengo ya mboka ne. Bomengo ya mboka Congo eza wapi pour to bénéficier na ngo sans to kota na ba parti politique. Bon, on est à Bomengo, c'est pas qu'on va vivre à Bimis, on a libéré dans la bango, on va faire des partis politiques. C'est que Congo peut faire Bimis, on a libéré pour s'occuper de la banane au bazar de Congoman. Il y aura un jour qu'on ne va plus parler de partis politiques. Pourquoi? Les gens Congo au Ebeba, ils ont un parti politique. Congo là, ils ont sous droit na yete pour quelque kangamana sima ya parti politique. Et si ma parti politique, bah il y a et bilan qu'on mi balé conquérir le pouvoir, concevoir le pouvoir. Or plus longtemps. Bah voilà qui soit n'engani ko concevoir pouvoir en c'est que Sengeli de bon mona ka bandeko ya PPRD. Et Seigneur ko beta ma kofi poto maintenir pouvoir to ça nini. Soit Sengeli ko kosa. Pour te maintenir pouvoir Sengeli to ça nini, to kosa. Tu Sengeli ko modifier constitution. Pour qu'on maintenir pouvoir tout ça nini, to modifier. Yango wana misala mabe ya parti politique ou ememi na Congo. Lelo na parti politique, ceux qui Sengeli batangisa bilenge constitution ndenge et pesameli mais lelo yo tozana ba débat inutilité au bande kwa UDPS na ba FCC ba ko ça. Moi nous muke mwana mboka king bukele tozonga na mara état d'urgence wana moi nous muke pesamaki ezalaki ke le président soki ba mesure wana yemoko ndenge ayebaki na ko consulter les deux chambres était commis réunion et olobini na likambo wana nungu bien que moto ngope boma moto ebomanité omoni likambo babongisa kango kasi basokolaka motema te likambo bokoki kobongisa likambo yo tobongisa en famille bobongisi me motema basokolaka yango te ke oyo likambo wana elongwa na motema ekita na pumo to elongwa na motema to bimisa yo libanda ekotikalaka be na motema lelo bakoki kokutana na ilukamba na mabunda na ndeko Alexis Tambwe Mwamba est-ce que basokoli oyo azalaki na mitema basokoli te nungu ekwayi te mpo bakangi yango na mitema bakangi yango liboki oyo Alexis Tambwe Mwamba asengaki ayebi ke ezalaki eloko minduki oyo babongisaki mpo lelo ndeko Jean-Marc Kabundi lelo oyo bandeko oyo nyonso tu bakolobela constitution nani oyo akokomprendre eloko koleka moto akoma yango yo koki kokoma mokanda na yo opesi nganga na koluka na comprendre mokanda koleka yo moto komi yango yo moto yebiti na nini okomeli yango lelo bato nyonso bakomaki constitution 100% yango 80% baza na FCC bango bato bakomi bango bato bazuita ko modifier bato ba modifier ki na Assemblée nationale pendant tout cet an 2006 tito komi na 2016 baza na FCC la plupart bandeko Basile bazaka wana lelo bazaka trouver na FCC ezali bato o ba yebi constitution kolega Jean-Marc Kabundi kolega bato militant nyonso ya UDPS bakota wolo nini esengeli to sala question fa ba bitu na nini esengeli to sala olemba koluka ko expliquer biso constitution o ba yebi te o ba komate zwaka ka micro balade kende na UDPS pour mona ke ba parti politique e boma bato tuna bango suffrage universel les années micro baladeur Ndeko Mardoché Malukanga to discutaka te to kende na investigation to est-ce que bato oyo to ko sala débat na bango to bato oyo to ko loba ke batambusa biso Congo est-ce que ba ko comprendre to ba ko comprendre na lobito ke na bureau ke na parlement debout bato to batele magana beton Fatime beton kabila maçon tuna bango suffrage universel les amis tuna bango congrès ezani okomona ete bilenge oyo
bazalaki préparé te na parti politique na bango mpona koyingela bokonzi oyo mokonzi na bango aprétaki serment na constitution lelo bakoloba est-ce que président de la république faut garder la constitution mais article 62 nenge kuna tata moko mbata bakoloba président c'est garant de la nation makambo constitution teliete kende na article 62 babi nul n'est censé ignorer la loi babi sauf le président de la république. Écoute, on dit problème il y a un parti politique lorsque ba parti politique est belé tout le monde ba militant ba parti politique est belé baza penza outil pourquoi parce que musoye par nostalgie les autres dit que Congolais ont un sentiment tribal makasi au moins parti politique on a o biso ba boy o biso ba Congo o biso ba Swahili o biso ba nini on dit Congolais ont un sentiment tribal wana o biso ba luba donc atama kama mukonzi alobi soki eza mabe moya lo baté parce que aza mutu ya bien tribune ce sont des choses où c'est que lutter mais le vrai rôle il y a parti politique et ça peut former bateau et former jeunesse et former lobby bateau comme ba jeune comme ba élite parce que mboka ils ont besoin il y a ba élite voilà moi mboka king na motuna oyo ya koyeba lelo état d'urgence oyo et kotisi biso to moni biso nyonso ndenge nini makambango et même biso baba kangami misala ya baba église kangami et nini susu ba matanga bazolela te et ba salle de fête kangami bato bazobala te makambango comme belé mona mboka kinyi nazotuna la lecture zo sala parce que za kinois mwana matete le susu lecture zo sala ozomona corona ezali to ezali ndeko tokoloba soki toboyi existence ya maladi oyo mokili mobimba ekonokama yango seke toza mitema mabe biso nyonso naokaki président bajournaliste kasi masengaki alobi bajournaliste bo accompagner population na korespecte bamesure ya hygiène oyo bapesi biso corona ezali mais na bamilie na biso mawa ya nzambe eza likolo na biso po tosengaki mawa ya nzambe nzambe ayebi ke corona soki akomi na bamilie lokola bamatete kende kaka na baparking baparking oyo babenga bambanza mateke soki netala niveau bato bakotonda 1 mètre ata yo moko obaki na korespecte 1 mètre soki okomi wana bako donc condition wana ekooblige o respecte 1 mètre te eza maye oyo tokoki kobeta yango karate me nzambe alingi biso corona eza na biso te corona eponi bilongi yango tokoloba eza na coronavirus eza na politicovirus na prison virus ezoyakala te coronavirus eza baoyo ye na poto bokomona ekokipe elongi te mobola moto wa mbongo nyonso corona ekosala nini ekozwa ye mais politicovirus ezali oyo eye epa na biso ekosimba kaka bahomme politique omoni na nsima corona oyo basekret bele ekobima na ya bibembe oyo bakosomba na ba $3000 basekret bele ekobima politico tokende no na politico politique mpo wante kolimbola yango na kati ya politico virus oyo ezali virus moko fabriqué na laboratoire ya kingakati pour tuer des hommes politiques eza virus bato azokufa maladi mosusu tata kofaka na corona siko bato yango banani tobanda kotanga bango bamukendi les bâtonniers mukendi tobanda kotanga bango oyo chargé à ordre de mission chef de l'état tobanda kotanga bango chauffeur tobanda kotanga bango okomona milieu moko pourquoi pas bato alamuka na Kinshasa bakokufa na corona te ndenge nini corona yango pourquoi bato ya lamuka bakokufa na corona te ndenge nini corona yango akokima kaka kombo alamuka c'est que antidote à corona ça lamuka pourquoi bato mosusu bakokufa bato INC bakokufa na corona te bato kamere ye moko kutu directeur à cabinet soki ezalaki corona beti présidence elongi ya moto ya liboso elingaki ezwa
directeur à cabinet. Mais directeur à cabinet qui est dans ma cale, bayambi. Pour bien dans la chambre, il y a la chambre à bateau. Moto a où tu que coroner Zali. Il y a frapper ma casse. D'abord, je politico-virus, bon, ça y est, coronavirus. Politico-virus, les alliés ont bête à bateau fimbo, bateau va s'enrichir, n'est-ce pas, c'est un mois. Donc, on souhaitait l'UA à batouté. Donc, on bête à ma boque, on a l'UA à batouté pour baser à la biso paye, bas congolais. Mais tout ça, bas bantou. À chaque fois qu'il y a un décès dans l'ibota, babongisa makambo pona moto akete me pona bato basani batikali ndeko moko azalaki mama moko azalaki ndeko ya batoni mukendi bazolo banga okende ebembe ya na ngai me baiso me ya ne se leka kilobi se leka kilo ayebi kutute ah c'est que ande corona o eza mabe makasi te eza mabe te o corona te politiko nde eza mabe makasi. Politico boni simba kaka présidence politico virus yango na ko lancer appel na docteur Muyembe l'homme qui sait détecter les virus à côté na présidence a détecter les virus ou dans la présidence aya ko ebisa biso qu'est-ce qu'il faut pour combattre ces grands virus ozo simba ba politicien bato ya cravate bato ba ko bimana jeep donc communication ko tambo na jeep virus ana monio non attention mon mboka kingi bato wana zo batambola na ba jeep bato batambola kana banini ba voyager ka tout ça bato wana mais ba chauffeur na bango parce bato ba vanda na ba gombete ba bonne na bango bato bato za bato vanda na ba gombete ba sentinelle na bango ba bato ba vanda na ba gombete tango muto za ko ignorer monsieur Kolongo pe gombe kiti pe na ngana ko ignorer te na ko loba boy to sosola malamu ona wako na loba na lobi boy soki moto akufi babongisaka makambo pona moto akete me pona bato batikali na sima soki kaka libota moko bato bako kufa c'est que likambu ezali voilà bata loboko abetaka bata makasi na litama moninga soki babipeta bata na litama na moko bizeti ekomi bata oyo ba belti présidence eleki makasi ekozonga na litama na bango te mais sengeli to batango uti pa ennemi to ya moninga po moninga kobeta yo na bolingo ennemi kobeta soko kobuka na lino buka na lino tozali kokoba bongo masolo na biso na vrai masolo tozokoba toujours na chaîne na bino Ereka Info TV, vous continuez toujours à s'abonner massivement, vous continuez vous messana makambo bien, vous continuez toujours à s'abonner massivement. Ne komardoche malukanga azawana pona toujours ko fuile bino bana mboka o ba yebi ko solola. Ndeti mona mboka King Bukele ayebi ko solola. Vraiment yango tozo continuer ma solo na ye. Mona mboka King to continue likambo etali confinement. Confinement ezalaki programme epesamaki boye. Et singelaki banda na commune ya Gombe. Et bandi pe na commune ya Gombe. On colle les 6. Alors, yango tozali kokoba et comme ina suka na yango balobite babakisi lisusu. Bon, bamsusu tokaki nungu te ko kena limité, ko kena na kintambo, woni babakisi pour continuer. Mais tomituni pourquoi kaka Gombe makambe comme belé pourquoi kaka Gombe yango ezosi raté. Lecture nous au sein de makambo parce que yoza muto kanisa mingi. C'est la République de la Gombe, de la commune de la Gombe. Pardon? La République de la commune de la Gombe. Le banane. Quand il y a République, il y a commune, il y a Gombe, l'ambassade de Tondi, Meke. Quand il y a Motomoko, il y a le mandat d'amener à quoi il y a l'ambassade de Rwanda. L'ambassade de Rwanda, l'homme est venu à qui to senga ke sanini. Et Kangama. Bazubiso bakangi biso. Mais l'ambassade de Rwanda, bamiyibi ya Kongo bakomiko bomba na kuna soki confinement ezalaki te tanga bade kokima tia kota na ambassade ya Rwanda lingaza kangaye na se retrouver na ambassade ya Rwanda mwana mboka Vital Kamerhe ndaku na ye quelques parcelles après ambassade ya Rwanda poko banga te po pesa liberté provisoire na buta se retrouver na ambassade ya Rwanda
ndeko mais tokomi na période oyo ya yebaki toza na période tokoti na problème oyo babeta c'est état de droit tokokende na état de droit wana nsima tolobela no makambo ya komini ya Gombe bapesi bino ke ntango baconfine Gombe bakangi combien de malades combien de cas akonora na Gombe kaka pamba bapesi bino yango bapesi te yo nozolanda te combien na Gombe te wa bakoloba na Congo est-ce que na Gombe de abebisi bino bakangi combien vous êtes journaliste d'investigation continuez bayebisi ke na Gombe tokangi autant de personnes autant de gens en quarantaine autant de basali boye Gombe ngo pe batobele bakimi papa parce que tala ki bango te policier kutu akomisa ngo khop olingo bimano kenda ambiance oyo pesi ko policier kanyaka nae policier tali o mwana mai tokutana nakendaki na flat moko na commune ya Kasavubu alors to la 6 na bimi na flat so kitana na ndeko mo azotala ngai akiti nga na sale mo manevre mokie pona tala mutaki na sima na moni ndeko na kati na ngamba ju voiture na ye RAV 4 moko akoti tanga koti asali sumo manevre ndeko bon na éviter bon asepele ga komema nga ndeko toko kende ensemble nga mutagombe landa li solo nga bozela nga na zela muto yo to na bengi petite no sa manevre ayi to koti bon mutu boye balite azuma mona mutu kaneni boso ndeko yo vandaka flat wana po kana yaki o tenga na sala wana komina Gombe na comprendre que batu bakimi bango kwaza kina lipapa donc komina Gombe zala batubele bazala bakasabubu bazala bagingi bazala distraction wana ndeko